nyonso okozwa awa okozwa okozwa ye wana kutu aza wana moto kila njinje okozwa papa koba okozwa musutu akoba okozwa nyonso okozwa papa nyonso ozala ngo poso okozwa ngando akokauka nguma mai mbisi ya mai ya babase bangolo ke bapiki lokola nga na yo banjombo lokola nga na yo ya mai okozwa soko mpe ya kokauka kutu oloba te yo moko omona kaka température ya mbisi meke babi wenzane esalaka après une semaine wenje esalaka après une semaine te kala nde ebandaka kosala bongo sikoyo lokola biso na maluku toza na wenje ya monene te totekaka kaka awa banda le premier ti le 30 ata toza moke biloko eza te eloko etungisa biso sikoyo mbisi emonana te eza ebele te mbongo mpe na maboko eza te kasi wenze nzela na biso mpe ya kokitela libongo ebebi mwaye bamituko ekitela biso na libongo kote ya wenze ya mama nkeli kote babalinyele etelemaka eza te pasi na biso bamama nde yango wana likambo ya nzela matolo mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision lolenge tena kotalisaka bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso ngawa bino le grand mboka te yangwe bolole mosenzi motama kolongulu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel matolo mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision lolenge tena kotalisaka bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso ngawa bino le grand mboka te yangwe bolole mosenzi motama kolongulu chef ngungi nzamba bana membre na otika te na ya biso podcast télévision toza na découverte ya kitoko oyo te ba diaspora belé balandaka nga bango le gombo ka chef nzamba ba diaspora baze belé baza kolanda et puis baza ko commenter ya libe makasi mingi bomone te tozali awa tozali be na maluku ba diaspora na ko beta sete bana poto belé bana bankoko na liko beta sete ya makambe ya kitoko bomone te sangomo ya kitoko eyeli bino awa na yabiso podcast ezali na libongo wana bomoni ete o ezali libongo ya inkene libongo wana bomoni libongo o ya mama ikene bana membre ba diaspora nyoto boza kolanda ngai bomoni na mukili ya bapoto mukili ya banoko na poto kuna tozalaka na wenze moko ezalaka wana wenze wana esalaka une semaine ya ba misusu bayebi ba diaspora bo commenter wana esalaka une semaine ya misusu esalaka 4 jours monsieur esalaka 3 jours et ko banda lundi mardi mercredi wednesday sili et ko banda jeudi et lundi mardi vendredi wednesday sili ndenge ba jour ndebo chaka alors na ba wednesday wana tomonaka soki wednesday ane salami na Hollande pe wednesday ane zali bon mona note que za jour wana ba tia note bon bimisa biloko andako bon bimisi biloko andako bwali ko teka ba biloko andako batu oyo baza posa ko teka moi TV akoleka wana teki bato baza posa ko teka moi congélateur akoleka wana azui ateki mais awa pe na biso pe na Congo pe onza bankoko wana
esalama kala awa na libongo awa wenze wana pe esalama kala lolenge ndenge ezali awa wenze oyo ezali wenze na ndenge na biso eza wenze ya bankoko esalama bangala ndenge eza na bayaka wenze esalaka après une semaine biso awa ezalaka après une semaine wenze oyo esalemi après une semaine okomona bamakaku bamangala bakoti bakalisi ngambo wana ndenge bwali komona ngambo wana bakalisi baye bakoteka bamakaku bakoteka be bambisoko bamakaya biloko nyonso tu mais soki nesi wenze wana esili soki wenze wana esili okomona moto na moto azongi be ndako na ye moto azongi na mboka ne place awuti moto azongi bikota wuti bana mambre na lobate tolanda ndenge bayaki ndenge bazali koteka na ya biso podcast télévision mais na tikite avana kota awa kosolsana batu na pesi merci mingi na ye moko bourgmestre wazali wana Alexis Mampa moto akosala mosala kitoko na maluku balobi maluku nde poto maluku nde komi be kitoko maluku na bosani te secrétaire na azawana Jeffi Mbwaki azali wana moto akitoko asolaka kitoko oye koluka tata mokonzi bourgmestre koyamba pena kitoko gentil moko eza wana kosakana te balobi mwana bankoko bourgmestre bazana mosala kitoko na bosani te mon colonel Dode Ngalasi ali wana Dido mon colonel balobi maluku e calme kulu na zate grâce à mon colonel bana mamba to tambola nde to kosolona na bango to découvrir be wenze na biso lolenge ndenge zali ndenge to ali ko tambola eza be kitoko mingi to twana mama mbote mama mbote bonne santé mama santé bien santé madame kobanga ngai te o banga ngai te merci bana mamba tozali wana to akosolola na bato awa to komona makambo ebele mbote tata boni malamu papa boni bien papa nanga mekano koyebisa biso yo pe wali mopaya wana na ngoma Kinshasa ngai kamsinga era mola twana me bao banga babiki udani nani Nali ngangate chef Nzama nali animateur culturel mais ka koyebisa biso yo poza mopaya wuti na ngambo kuna ya Bangala na ina sobwe kamsinga mais yo soko ngana mopaya te na RDCT mais yo ibisanga ke yo uzana to lobi bobo ça va yo zabe nani nga orina bisopo nanga bon pona ngai na za CD ya division nationale na de Girard omoni la mate ozaya awa ya kinu be ya mboka kuna Bangala papa utali lamba na bibongo meme na bikela moyo olati angoni pona nini matono mingi bana mambo bomoni papa alobi ali ko banga kanisi nazali benganga te nazali nganga te tozwa kosola nayo makambo ezebele tozoleka bana mambo toleka wana makambo ezabe kitoko awa na kinkole tosola pena bato pe baye kosola mbote ya mbote boni losako ya akoloba te mama losako na biso podcast toza kosola toza ko découvrir marché à kitoko ba mama bali ko banga me bo banga ngate mama nanga ko banga ngate na libe mopanzi sango yo alibe yo na libe konde bongo zanani nga na libe kona na libe ndeko na yo walibe nani wali nani mama nanga lo sako kuna boni bokolo bate maman nanga boni biso to ali bien maman nangai to ali bien en tout cas maman bankoko ba mona yo bankoko ba jana yo to ya wa be to sololawa na yo ndenge sengeli bana mbote mama mbote papa nangai maman nanga komo mama nani komo nanga mama Salama Georgette Mama Salama Georgette toali awa na libongo bandeko bakolanda biso wenze oyo ezalbelo kwa wenze moko ya poto soki Bangala baye bateki mwa biloko na bango bazongi ya libe bongo bake ezali se bongo soki baye basombi bateki biloko na bango ale basimbi nzela bazongi bango nde baza kolesa kisasa papa bazolesa kisasa bakoya na biloko na bango ebele bambisi bafufu banguba masangu biloko ya ndenge na ndenge banyama yango nde baza kolesa kisasa bango wana
bazolesa kisasa. Siko wana soki baye bateki bakei ekosala be combien de jours mpona bazonga lisusu? Ekosala kaka poso moko na kati ekoleka wana bazongi lisusu. Wana bali koteka biloko moins cher. Papa kuna biloko ozomonana te. Omoni mbisi ndenge ezali wana. Soki ezomonana ekitaka kaka ebe yango moko soki emonana te emataka ebe yango moko likambo ya pasi nde ekomi kosala biso po bakomi kotika mboka baya wana kisasa. Tala kisasa ndenge ekomi molunge. Tosola bepe il faut tomona pe mwa mbongo moko teki talo muke bango bakosomba biloko andeni pe biloko talo dollar ekitaka te. Siko tobi yo pepe ouchi pe mboka kuna yo ko ozalaka mais opesa longoni na bangala ekoki merci bango po bazosala mosala ya peshi ya bilanga longonya na bango baza kolesa kisasa eloko moko ya pasi kaka dolale likambo ya dolale nde ezosala pasi po bango bakoteka biloko moins cher bakokende kosomba kuna ezopela moto. Mekasi rana bango ezali be wapi ya bangala tosola na bango na biso polika tosola na bango burumesa za kolanda kita kuna na sika baliniere ezali mais kuna na kozinda te okozinda te okokota pe na mai te babwato ezali ezali bongo bana membre balandi ya biso polika television to aliko tambola na pesi mingi longonia na wenzoyo ya libe kitoko mingi bana membre to aliko tambola mwa kosolola ezali be kitoko mingi tozo sola mwa kitoko to makambo eza kitoko awa toya kuna mama nanga mama pe alobi to dui bangote il faut baloba eza na ya biso podcast télévision émission masolo pe mabina to ali wana mbote mama nanga mbote papa oko teka bengembo na teka ngembo na bambisi onyo bangolo Maman Nangai ya biso podcast télévision ba diaspora belé bali kolanda biso bisiki ezo bango partout monde entier toye ko talete to moniete wenze oyo yali lokola wenze moko ezalaka na poto na mikili ya poto bato a poto bayaka wenze salaka lundi mardi mercredi bateki biloko na bango bakei mais lelo podcast ekolekisa bana mboka ba diaspora no tuke wenze wana pe ndenge sama na poto ezapele kwa ndenge sala makawa awa bangala bayaka oteka biloko na bango so esili bazongi soki baye koteka biloko na bango esili bazongi na bango bazongi na mboka na bango bato mingi bayaka bautaka kikwiti bakongo soki mokolo iboreye tobengaka ngo ibora baye kokite bele bautaka bipai na bipai ba eza bato a poto bayaka kosoma donc soki iboreye nde batu bataki kuti wapi baye kosoma be biloko kili mobimba baye kosomba biloko awa donc soki neti basilisi bakeye na bango pe wenze kufi ekufaka te biso totikalaka tozoteka ka boy siko bula ngembo combien bula ngembo 500 oyo 5000 5000 ngembo wana 5000 5000 soki na peso 3000 opesanga papa nga na sombaki yango nazoluka kaka mwa madeso ya bana te merci bana membre combien Kambanyoka toti yango 120 ok en tout cas na sepena ngembo ngai na libe mupende mubunda so na lambe yango be bicarbonate na bwaki mwa bankulu wane osala be kitoko merci bana membre balandi ya biso podcast télévision mama moi lilobo ngolo ba bato ngolo baka zando na biso yo ezazando malamu po bato bautaka bipai yoso bayi kosomba biloko bazongi biso pe ba mama totika tozo teko ya biso mwa muke ti lundi mosusu tokutani na bango lisusu malamu po pandela biso sango bato baza musika bayebake wendela biso etekaka biloko nyonso donc non wenze teka be biloko nyonso soki nesi koke sali une semaine bangala bazongi na bango bino botika biso totika tozo teka ti bayi kukuta biso lisusu kaka tozo teka merci pour le balina bakonda mboka bali kolanda biso bakondi ya mboka bato baza bipai na bipai bayi azando na biso ezali biloko nyonso nyama mbisi mbika eloko nyonso tu ezali nyoka makako bakozanga eloko moko ya kosomba te. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision na kobeta sete mingi nzambe ya bolingo tata likolo na se bankoko bapambola bourgmestre na biso ya maluku Alexis Mampa ali wana ye tata bourgmestre motako sala mosala kitoko awa makambo tambola kitoko na commune ya maluku na bosante secrétaire na ye azali wana
tozana ye secrétaire Jeffy Mbwaki aliwana motako sala mosala kitoko to aliwana toko tambola kaka kosolola alibe kitoko mingi na bandeko na biso ya Bangala ndenge toko mona toko beti ya bino lisolo ya wenzoyo ya libe kitoko mingi pe elengi makasi na mbote mama na ngai boni mama baza bien mekano kolobela biso wenzoyo eza wenza kitoko eza wenza kitoko balobi wenzoyo eza wenza ya Bangala soki bayeba teki biloko na bango bazongi basalaka après une semaine basala be bongo ya koyeba te photo sola be na bino tozoya kuna tosola awa bato ebele bomoni bato ebele bazoya kosomba biloko na wenze me wenze ya kitoko makambo kitoko tosola kuna mbote mama toya kuna tata na nga lekisa biso tokote tata tata toleka tosolola awa pardon tozali awa mbote mama na ngai toye na wenze ya kitoko wenze omondo atie bayebi yango wenze eyebana mpe ekenda sango me sikoyo oyo eza wenze ya ngafura mekano kobeta biso lisolo ya wenze oyo elekaka be ndenge nini na wenze oyo balobiki ya wenze oyo eza wenze moko lokoyo esalama na poto Bangala bayaka bateki biloko après une semaine bazongi bayaka na biloko ebele makayabo mbisa kokauka batekaka bien toliaka mpe bien atuka kitoko nzela nde eza te mpo mituka ya bonzela eza te tozosufri mpo na nzela me mbisa ezaka ya bien ya fresh ya bien makayabo eza nango awa nzela kane moto eboma biso nzela eza bien te donc ezali bongo tosola mpe na mama awa mwa maloba olobi ni mama tenga na aloba te banga koka koloba meko oloba bandeko bakonda biso na biso podcast télévision papa etona bezo mosuteka nzela ebonga mpo tomona pasi kwa okita bapoto poto tokweya bilinga bakabasele makolo ezobuka na biso bato mama mile bana bandako kola ikola esika oyo nzela eza te ebonga papa toki nzela ebonga mais tomeka no betano lisolo wenzoyo ba diaspora ebele bakonda biso mwana poto mosusu mpe akoza uti Belgique akoya mpe kosomba mpe mwa biloko oyo betano na ye kosomba sikone eboma nzela eza tozalaka liboso mutuka elongwa kuna ekoti ti awa sikoyo bakotaka lisusu te nzela eza te biso moko tozwa moto ntina Prince me wenze ozolesa mondi mobimba oyo wenzi oyo monde ntie me nzela nde eza te bana mambo ya bomoni toali kokende bokomona wenze ya kitoko wenze soki ete iboreye wenze nyonso ezalaka vraiment kitoko zela ale awa bato asaki bali koleka awa makambo eza ebele na wenze na biso ndenge ezali mama nanga boni kuna mwa lisolo tosolola ya boni kuna malamu papa na nga mama na nga mekano koloba wenze oyo esalaka après une semaine wenze oyo esalaka après une semaine soki iboreye totekaka banda lundi ti samedi ti dimanche iborekei totika lisusu mpe toteka mpe na mikolo bato mosusu mpe bayaka bauta wapi bamosusu poto bamosusu Angola bayaka siko wenze yango ebanda be anenini anende nayebi te papa na ngai seke ebandaka yo mpo ya mpo okuta yango kala nga mpe naya nakuta yango mpo nga nautaki na ngai este nakuti yango nga mpe nayeka kokuteka merci bana membre tozali wana tozali kosola na makambo etali bawenze na biso wenze ya kitoko wenze toza nango mama nanga mpe aloba mwa ndamo mama nanga losako tosako papa na ngai boni santé kimia na ngolo nzambe mama na ngai toye awa bandeko bali kolanda biso ba diaspora nyonso bana poto bali kolanda biso mekana kolobele biso oyo etali wenze ya Ibora oyo eza wenze ya Ibora papa na ngai wenze ya Ibora esalaka après une semaine ou comment esalaka après une semaine deuxième semaine eye est-ce que oza koyeba mpe wenze mo mpe ya poto mpe esalaka mpe bajour nayebi te papa mpo nakenda kuna te badiaspora baza kolanda biso wenze moko mpe ya poto esalaka bajour donc awa seke awa Kinshasa maluku eza lokwa ya poto Kinshasa maluku eza lokwa ya poto parce que poto banzongo baza ya criture mosusu biso mpe koto criture mosusu bo tokodifferencie na bango ndeni est-ce que bino siko wenze na bino siko oyo siko ezowumela suma oyo esimbi Kinshasa ya mbisi nde yango Ibora oke soko oye ya bato ya poto bayaka bato Angola
bato partout bayaka basomba biloko na bango bakie nango donc a nde référence nyonso okozwa awa okozwa okozwa ye wana kutu aza wana motombo mokila njinji okozwa papa koba okozwa musutu akoba okozwa nyonso awa okozwa papa nyonso ozala yango poso okozwa ngando akokauka nguma okauka nguma ya mai mbisi ya mai ya babase bangolo oke bapiki lokola nga na yo boye banjombo lokola nga na yo boye ya mai okozwa soko mpe ya kokauka kutu oloba te yo moko omona kaka taperantire ya mbisi parce que koloba nini na bakonzi bakolanda biso bato oyo bakolanda biso eloko nini bakosala mpona wenzo wenzo tozosenga kaka bakonzi baye nanu visite batala ndenge tovivre bango sikoyo babongisa biso nzela wana mpo nzela oyo ekotaka mbongo nzela biso ekotaka mbongo bamituka bamoto biloko tu eyaka awa nde sikoyo eke centre ville soki babongisa biso nakoka eloko ya liboso nzela toza na besoin nanuka ya nzela oyo mosusu toloba nsima soki babongisi nzela le baoya sikoyo koto oyo nde toyesi bango sikoyo makambo nyonso toza nango mposa. Merci beaucoup. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozali awa pempe na bino toza na wenza ibora mama yo pe na wenza ibora na ye na wenza na biso ya ibora yango epa ya mama Nkeni libongo yango boyokaka libongo ya mama Nkeni libongo ya mama Nkeni biso otekaka awa toza bato na ye tovandaka awa totekaka kote nde vi ya bana kote tofutela bana Minerva nde yango na wenza yango ya mama Nkeni. Mais que babi wanzane salaka après une semaine. Wanjane salaka après une semaine te kalande banaka osala bongo sikolo kwa biso na malukuto na wanja munene te toteka kaka awa banda le premier ti le 30. Ata toza muke biloko ezate loko etungisa biso sikoyo mbisi emona na te ezebele te mbongo pe na maboko ezate. Kasi wenze nzela na biso pe ya kokitela libongo ebebi moye ba mituko ekitela biso la libongo kote ya wenze ya mama Nkeni kote ba balinye le telemaka ezate pasi na biso ba mama nde yango wana likambo ya nzela wenze na biso ya munene yango nzela ezate. Merci beaucoup wenza ibora na biso podcast télévision biso tokomi bato ibora tokolia mbisi ya kitoko awa bana poto bakolia be mbisi ya kitoko biloko to ya kitoko leka mwa liloba biloko kitoko leka mbisi ya kitoko mama nanga makabu boebele ya sikaboy yangwana papa wanyi maka yangwana papa wanyi na po coach pena wenza ibora na koti papa lo se wenza ibora sangisi batu nyoto baluba batetela so bonso baluba bonso batetela bayaka bamongo bonso tuli muchisa lwemo mekasi balobi ke wenza ngo salaka après une semaine bangala toki boreye bateki biloko et puis bazongi esalaka ye boy dimanche bazongi simeno eleki mususu wana seka yeye ezaka bongwa ezalaka bongo koloba nina bakonda mboka bakolanda biso awa seka makabo eza moins cher papa mikolo biloko eza moins cher te kona nini kuna bazokende koluka pasi bazozwa yango te awa pe tozoya awa tozozwa na pasi tozoloka mwa bénéfice muke likambo ya bénéfice ezalaka lisusu te ya libongo tomoni likaya boyo oyo boye sopani boyo oyo boye moko combien moko tie prix te na tie prix boye te nazoteka nyonso oyo mbala moko nyonso tu boye mbala moko nyonso prix boye mekano kozwa ngo na bandeko balanda Montréal Josué Mbungu balobi ete moto a voyagé atambola partout monde entier azongi nde masole zongi oyo boye nyonso tu combien nyonso soki muntu apesinga 100 000 francs na kozwa donc oyo boye 100 000 francs nzungo tu nyonso nawo eza na se nyonso soki opesinga 100 000 wana kasi ko na opesa yango donc likabo ko yango bena pondo asolo kitoko wapi papa bana membre ya banda podcast na ko mekabeli likabo ngape mwa moyibi awa likabu ya ibora ya ibora baba koni yango na pondu ezangi mungwa na liboka pilipili iwa papa na bana bakusina lokola yo moko mwana papa mibale tokufi na liboka ya pilipili na pondu ezangi mungu liwati elengi papa toko
tuko makano koloba nanu na wenzo elo ne zanga elo ne zanga na wenzo bakomamba bakolanda biso eloko nini ezangi na wenzo lokola biso tozolukaka nzela oyo eza mabe barriere ebele ekotaka lisusu awa te mpo na nini nzela eza mabe a toza na bakonzi tozoluka bakonzi soki babongisile biso nzela ekozala malamu makasi komina oyo ya maluku ezokotisa bantu ebele ezokotisa mongo ebele faso bakonzi ya mboka ndenge baneglige komina oyo na ezokamwa eza komina ya monene makasi ya libongo mama na ngai yaka to bine mama yaka wa ya kota likambo oyo bina nano bina katende to bina na kanyo zo bina te ngai po ba omona mama bina bongo te na mama bina bongo te ba omona na wenze ba bina kate wenze to lukande to jiju mekano koloba na wenza ibora oyo okomona nini bakonzi bakosani mpo na wenze oyo ezolesa monde entier biso tolinga bakonzi na biso batongela biso nde wenze penza ibora esika bambisi ezoya ezolesa Kinshasa mobimba nzela mpe eza kokufa so mbula enoki mwaye mpe mituka ekita koto boye eza te toza na pasi toluka bakonzi na biso batongela biso nde marché penza oyo bakomi kombo ya ibora wana oyo esika bambisi ezoya oyo tobanda koteka mpe esika ya bien ota mbula ezonoka mwaye ya kobatama eza mpe te banganda mpe ya kofanda eza te boso batongeli biso ata banganda ubie marché kaka po tobanda koteka kaka tobanda kofuta penza leta bien. Merci bana membre tozo continuer kaka na ya biso podcast télévision wana twali okende kotala be kuna te lolenge ndenge za tokutana bango moko balobi ete batu bako liesa biso batu bako zana biso eza be bangala batu bako salaka wenza ibora etamula be kitoko ya libe bangala losako bangala losako bangala balite bangala mongala losako balobi bino nde bato bwali kolesa monde entier eza bongo toleisa monde entier biso bangala sikoyo meka otala matatala lobana wenze oyo ya bangala soki iboreye eosala be une semaine esala une semaine eleisaka Kisasa mombimba yango le mongusu na musaka mungusu na accord yo pe okota mabale bele likola mungusu na musaka eza bongo il faut kolea kambale azwa makasi na olea soki olea bien c'est bon dese biro lembelo musaka bomi mwasi kuna soki olea bien te babeti oli kofi moko kwei folea bien obeti mubali akwei ya libongo bana membre na ya biso podcast télévision tozo tambola kosola bonjour mama nanga losako Mabeliwa yaya. Losako lisusu. Mabeliwa. Mabende liwa tokuta na ibore kendete. Eza penza bongo kanisi. Ngako ba losako mabe ibore kendete. Losako yaya. Mekano kolobela biso pe oza pe mongala kuna uchi kuna. Bo ngai nakenda kuna tozela na ibora ba ibora mususu ekota ilobi mususu yango tozela yaya. Yango tozela. Donc soke yesala combien de semaines? Bon, ce qui est net ndenge kota ilobi mardi ekolongwa wa dimanche. Elongwe dimanche e mati po ekota kabalaki ibora penza nde ibora nde suka kangombe. E suki ngombe ekoti laki bikoro e chargé e bimi e tiki laki bikoro a partir ba samedi di mardi nde bakomi awo. Ok, ali bongo ibora pende koma mardi awo. Mais mekano koloba wenzango kitoko ezali koleisa monde entier yali koleisa batebele Kinshasa mobimba. Siko eloko ni ezo senga pona ete bakonzi basala na wenzo. Eloko aliboso nzela yaya. Nzela oyo mituka penza port munene oyo ezo kotsa biloko ba Kongo bandundu partout bazwa kosoma biloko awa nzela ezate. Nzela ezate tala wenze salite. Esengeli nzela babongisa na nzela yaya. Non c'est ba Kongo pe yaka na mutuka sombi biloko eke hotel. Yaka bandundu pe yaka na mutuka ba yeko soma biloko awa. Ba container tozo ya na ba biloko tozo telanga na nzela ezate. Na pe biloko zoke poto. Ke poto nyoso basomba ngwa ekendaka. Bamboka nyonso biloko ekenda mbisa. Donc o tozo na poto pe yaka.
eyaka awa biloko bamingusu oyo banzombo bamayebo bandakala bamakayabo ekenda chipoto metala nzela yango biloko oyo ya biso penza ya fresh sa fromali tala nzela biloko ebimilaka tozosala boyaya komataka na bakoli na mutu te kuna na likolo kuna nzela eza te Elibongo bana membre ya balandi ya biso podcast television wana te bomoni ete na makasi ya Josué Mbungu wana te balobi machine madaka daka aliko daka daka bo aliko mona image kitoko to aliko sola na makasi ya Josué Mbungu balobi ete liso ya ingénieur do ali wana baliko tambola kosala mosala kitoko na biso podcast matondo tataboni alam penisengo yopo alibe mongala bakwembelo kasongo ye mobali nanga kasongo mwana weba zonga libala zela nde embwe biso ba mituka koma leka koto misusu ba mama ba dekare na mboka seto ana ba bumes to ba ti mekano koloba aboye na wenzoyo ya ibora yo umelia. Oui. La Oumé Makas. Ok. Merci bana membre tozaliawa na mbote mama. Bonjour papa. Mama nanga to na wenza ibora yo po teka kana wenza ibora. Nataka kaka papa ka mipiko boy. Oh boy mipiko yo. Mipiko boy combien? 5000. Et bon ça na peso 3000 pesa nga. Tena pesa te papa ekokate. Mais kanga kana be na 3000 pesa nga pe na tshela ndoko bakalinga na lia na mwa fufu. Na roboma mbongo papa. Mais c'est belo tshé bien 5000 hein. Ah tshé belé. Mais quand koloba na o etali ibora balobi ete wenzo ya ibora eza wenze moko salaka une semaine après une semaine zongi après une semaine sili dobela bongo papa o wenja mama ikeni wenja moko kitoko mbongo na mbongo mama ikeni zamvi azamvi azalaka wana azaka na centre ville donc o eza libonga mama ikeni libonga mama ikeni mama mbongo na mbongo. Ok, merci bandeko balandi abiso podcast télévision tozana bino mama moi liloba olobi nini na wenze na biso na lobi na wenze na biso tolingi pe tomona pe sengo esengo eza na wenze biso mbongo emona na biloko evanda boto teka bien te mais kasi balobi wenze oyo ezaka belo kwa ba wenze moko ya poto esalaka après une semaine esili après une semaine bato bakei bakengombe baye mais mbongo eza te bongo ezate toteka bien te. Merci bana membre tozo kota kuna mais kuna be ya libe mai bano balandi ya podcast bo mona kuna ezabe mai ta una okende kuna chafu nzama nzama na ko banga na ko pe be ko sema bwe e ko sala be mabe mama lo sako bibaramo nti ya mindo sak bo senge bibaramo mindo senge siao na yoka ntiame siao ntiame bano bakolanda biso bino pe bokuchi kuna na mboka na biso te biso tozaba mama tozalaka aho totekaka aho mais kasi babi wenzo esalaka be après une semaine wenze zongi so une semaine leki wenze sili ba voyager nde soki baye après une semaine bakei après une semaine bazongi mais biso ba mama nde tosombaka totikalaka awa po toluka mwa mabe zero na biso tosombi epa na bango totikali pe awa mais babi mai yango ne bandeli bweza mwa muzindo mai esuki omoni baline esuki wana eza na profondeur makasi soko okoyi okozinda ebongo ba aide pêche bakozwa te bakoki kozwa me tourbillon eza makasi tourbillon eza makasi mai etolaka makasi olingi mpe olingi oloba yakawa mama nanga balobi ye nde tya mutu bakata mbote tozali bana mayo bomoni wenza iboka mbote mama boni mbote papa toya babi wenza iboka wenze kitoko wenze kitoko me biloko emonana te biloko ekomi talo kokata biso bambongo banini tozoteka kaka mpo talaka towana bana moye tovana na ndako eza te eza wenza iboka me mikolo oyo tookoka te bambongo koboma biloko fleuve bambisi na fleuve eza te
okosomba koli boye 1 million okoteka ata 800 se etia 50 moya kotika eza te meka babi wenza ibora esalaka après une semaine esalaka après une semaine eye après une semaine eye ndenge eyaki lendi boye ekoya ti emata dimanche ti lendi okuna eye eza mpe lokola mpe baporte batelemi après une semaine bazeli mabala bato ya mongo baye epuis oyo bavandi après une semaine mabala esili bongo te ndenge eza boye wenze oyo ya ibora oyo wenze oyo ya ibora oyo wenze ya ibora oyo esungaka biso oyo semeni ya pamba bokokota banyongo tozelaka ibora siko mikolo oyo wenze eza te yango omoni tose retrouvaka nango makasi esungaka biso bapapa misala eza te biso mpe koto oyo papa misala eza te yango boya na ibora bomonela biso bozela ibora bomonela biso tomonelaka bino tozwa be gérant masuwa mpona bozwa bambisi bomonela biso te mpona bongo te kosimba te toza basi ya bato toza basi ya mabala toyaka kaka kolukela bana koluka mwa mike mike yali bongo merci bana membre tozali awa be na wenze ya ibora tokotambola tomoni kuna balobi ali be mozindo moye tokóma kuna eza te moye mpenga mpe na mata kuna eyali te kuna mwa kosola kuna mwa ndambu tata losako mbote boni yo mpe kaka oza oteka oteka nini bakwanga kaka babi oyo mpe kuna ewuti kuna kwanga ewuti wapi ewuti mboka mboka kuna yaki na ibora yali bongo bana membre na ya biso podcast tozali awa mwa kosolola awa na wenze na biso yali be kitoko mingi lolenge ndenge ezali lolenge ndenge esengeli wenze ya malamu wenze kitoko topusa tosola mama nanga bon appétit o kolia mwa kitoko awa vraiment kitoko boboto mama bondeko papa tia mama bia za kolia balobi ete wenze ya ibora yali be wenze mo kitoko yali kosala makomo kitoko eza bongo te bongo babi wenze eza koleisa monde entier kitokos na ndenge nini wenze yango meka kopesa no mwa mpifo bandeko balanda makambo etali be wenze na biso wenze ezali comme ça oyo aza na mbongo na ye aza na droit osomba biloko ekota mbongo par-ci par-là bamosuku euta mbandaka ezoya bamama yo moko mona population ndenge makambo tu esala ya kolobaloba ebele eza te mais bayi wenze yango esalaka après une semaine c'est ça oui yango eza chaque jour ezaka comme une semaine te mais babiso bangala baye bateki biloko na bango basilisi bakei bangala si basilisi bakei na bango bazongi na bango ezali bongo na wenze ya ibora lolenge tozali mbote tata mbote losako boni tata santé bien santé eza bien kitoko tomoni mafuta oyo mpe ewuti kuna na mboka na biso ya bangala ewuti na mboka na biso bangala kuna na mbandaka donc eyaki mpe kaka na ibora kaka eyaki na ibora donc nyonso tu malamu mingi kuna toza malamu mais soko koloba nini bakonza mboka bakolanda biso na wenze na biso ibora bakosala nini mpo na ibora bakobongisa ibora te esenge babongisa soki babongisi te moya ya kovivre kozala te yali bongo basola kitoko na oyo etali ibora yali bongo bana mai bomoni kuna donc kuna nde masuwa oyo nde moto eyeli biso bambisi wana eyeli biso bambisi bambisi bamafuta bamakemba bamasuwa oyo kaka bamasuwa oyo babaleniere bana mboka nzambe ali kopambola mboka Kongo bomoni kaka biloko oyo yali komela biso biloko tolia kaka biloko oyo yali komela biso biloko mwa kitoko tolia tosepela yango moni nzambe akopambola be Kongo bokomona ba risque ndenge eza koleka pe belé mais tata nzambe ali kotika te congolais ali kobundaka mpona koleisa be moninga ne congolais yali be bongo te ezali boyo yali bongo yali bongo vraiment olobani na bakonza mboka bakolanda biso te bakonza mboka balandaka mosala nde esalema kitoko vraimen napesi bango vraimen mboka nde babongisa mboka na biso mosala baprince na biso ebonga toboyi bamvula ekobeta makasi bo
misala esalema bien te. Mais kuna wana tinenge telemi wana kuna ya libe mozindo. Surtout yango nyonso tu ezolesa mboko vraiment. Donc yango wana masuwa wana nde eke soki balingi balungoli mwa asinga etamboli. Wana so balongoli singa nde etamboli nde ekei. Ezana monter. Nyonso tu. Donc siko koya kuna bosa combien de jours? Bon, peut-être 4 jours. Nanzela. Et Ali Bongo. Ok. Merci bandeko na biso Podcast Télévision bomoni ete toali awa na wenze ya Maman Kenny. Wenda Maman Kenny. Wenda ya ngafura ya Maman Kenny. Momoni ete makama kitore dawa mape bayawa bako za mwa biloko mama uzi biloko te. Uzi biloko na ote. Uzi biloko te mama. Papa naza biloko te ngande na yo te ka biloko. Oti kuna voyage wana. Toutaki laki na Bikoro. Bikoro? Ozuni na Bikoro, oyena ni na Bikoro? Aye na makemba, na sombi makala, mais moi bitule eza penda mo makazi. Yabo makemba chafu ezaliwa? Bon, makemba penza, esombeli pende eza mabe. Bitule ezali, mais eza na temps opeto tia mwaka. Mais quand kolobela biso bandeko ba kolanda biso, balobi wenzo esalaka après une semaine, soki baye bora soki ye bateki, soki sili bazongi. Toke dara marché par marché, so tolongo à dimanche, tokoma Bikoro jeudi. Tolongo Bikoro dimanche, tokoma a pena ngafura na mama ikene mercredi. Mais quand koloba ba difficulté ni obino bokuta nango na nzela mbai. Bon ba difficulté zaka so imbule beti mo bambonge mo mi pepe, mais bandema makasi bazali o baza pena charge. O ba ebi nzela o ba le karaté nzela o ba le kaka. Donc eza risque soki mbule beti makasi pe ko sa be mabe. Bon, ce pembule beti makase ko pe osala biso mabe po bon pepe wala talaka eza libaya ba beti nakasa kwanga na sete ko pe osala balance talaka kaka. Mama nanga siko mekano koloba risque o bino bondima boko kende kuna kozwa biloko koya e ko sabino ndenge nini ozana bana awana kin papa eza pasi mingi ba charge ya bana bandako ko futela misala ezate ebele toza ba veuve tokufela mibali donc yango futo okendaka po koluka mo mabe zero bana balia. Yali Bongo. Merci maman. Yope moi liloba pe yope kuna uti. Na uti va acheter papa naza na oze abilo na ngeza kati ya banye na teka. Banye nde komite nde na vandi. Iboreyete. E komi na ute. E boso iboreye. Se ye na koti na bimisi na teka. Ocheni nani na ibo. Na tie bilo batinde nga bandaka na bakwanga. Donc ozozela soki yo bimiso teki ozumwa mosolo bana balie. Zaka bongo. Yali Bongo bana membre toza na ya biso Podcast TV mais tomoni kuna bakangi ba filet to kota nanu to tala be ba filet ngo yali ben nini kuna ndenge lolenge ba filet ndenge yali ndenge bandeko balandi na biso podcast bazali kolanda biso to kota to tala mo ba filet bakangi loko nini ngo ba bombisi wana awa na wenze ya Maman Kenny awa biloko ba kotara bakangi pona mi ba yiba te be lolenge boni kokoko mbote tata boni tata ala mozali tata toye awa tomoni libongo oyo yali kolesa monde entier bato ebele bakolanda biso na biso Podcast Télévision bato libongo oyo ezali kolesa monde entier okoloba nini wenze awa esalaka après une semaine na nsima une semaine de wenze motu esalemi tobanda awa banda lundi mardi mercredi jeudi alors samedi dimanche bato bakiti lisusu mpona kozonga lendi wana mpe mosusu bato oyo bautaka mopanzi ya makoti poko bakoya mpe babandi mpe koteka mais siko awa siko okoloba nini na bandeko bakolanda biso badifuteni oyo bino bozokutana ngo be na wenze oyo eza koleisa be mokili mobimba en tout cas eza esengo mingi na bandeko na biso soki bandeko ya mboka bakosepela eke libongo mpe wenze oyo ezalaka kaka boye ekozala lokumu makasi mpona peuple congolais ekozala mpe lokumu makasi mpona biso nyonso tu bandeko oyo bayaka koya mpona bakolo mboka donc nde eza saki ya sensa oyo ezali basaki ya ndakala basaki ya ndakala ok basaki ya ndakala eutaka na mipanzi ya laki tumba na territoire ya Bikoro na province ya Équateur balobi bandakala awa tokoti na filet ya basaki ya bandakala awa bino bokomona bana membre yali be masangu te yali be nini te ezali be basaki ya bandakala euti be musika na laki tumba
unala kitumba bokomona bakangi basaki wana bokomona ekole kandeni papa meka kotondo la biso. Avec respect je vous dois état kike ozali mutu oyo koluka recherche et puis tozo respecter chef de l'état libongo oyo ya mama ikene ongafura oyo bani mona te awa ezaka ndakala te parce que tout ceci déchargement te. Alors na libongo oyo toza na biloko nyonso bimaka ndenge ozomona Bercy soko yaki mardi ozalaki même na capacité ya kokota te po ezingeza satire na kati ya libongo na biso ya maluku eza kaka insécurité tracasserie et puis na bayanke na banini pe meza te na kati ya bato bazokota tozosenga bali koyiba bakimi bayibi na nini nzela ya kokita po ete biloko ebima eza te papa empiana oyo batia ye etaki mokonzi ya mboka ya kati ya mboka bourgmestre wana ali Alexis kobonga tosengi ye atiango na volonté asala nzela mpo biloko ebimaka toza ayaki aza molobeli ezala te ya misala kaka mpo na salaire te me ezala misala ya kosala mpe emonana toza na likambo te biloko ezali tracasserie surtout basoda na biso ya sika wana na yo tanga kombo te bazotelema mingi kotrakase mpe na bamenansi. En tout cas mokonzi azwa solution soda azaka mpona civil abatela ye. Merci beaucoup. Merci bana mama na pesi longone na Bangkok na biso balobi Kinshasa elengi Kinshasa gu balobi mboka na biso Bangkok eze elengi gu so na moli badakala boy nali komona na kanisi na mboka ndenge babande okangango eyeli biso atoli yango ba pasi bale komona yo pe mutokanga ngwa bana bande okanga yaka boto so la bewa kolobana bakangango wa bakanga kote uta kote abandaka nde kote basalaka kote uta nde bacharge na basaki na saki mo kota ba 11 cantine eza mosusu kota ba 12 cantine eza mosusu kota ba 3 cantine boya mutu ya ndebe ndebe ozo kota penda boy na kati penda libongo penda boy c'est bien mais loka liboso so biso na kati penda libongo awa mona antenne zela mole maluku ko banda pata zone 6 si ozo kote ti ati na entrée libongo nga fo penda nzele sati OK nzele sati ya liboso to senga penda chef de l'état penda aza penda suivi mingi na ba beaucoup mais penda ba commune nyonso ba penda suivi makasi pona nzela nde musata to zo voter ba to voter pona ke ba bien na bango te ba voter ba pona ba bien peuple nde loko biso ba peuple to zo voter bango ba porter ba bien na bango mo pona ke libota ba ke na liboso biso to mona pasi eza ki to te na Mamboka ya libo bongo ndeko mwali lo bana yo ngai na sengi ka bakonzi ya mboka babongisela biso ka nzela ya koleka makolo mapapa eko kata na talo lolenge e babongisela biso lati chanter couleur na lati yango po moyen ezate loyenge ya population nde salinga na zala boy mais quand on connaît ça sac ndakala combien sac ndakala ba nango ba 800 000 ndakala 800 000 moko voma soki oteki donc yali bongo yaka na tolo bananu mwa koloba yali mwa kitoko yali mwa mbote mama na mbote mbote papa na ngai nazosepele lokola na moni yo nasepeli makasi poko ya kozwa maloba na biso nde bamama bazosala mosala ya mombongo mpo ya koliesa bana kotangisa bana lokola mboka na biso eza na basosiete te société muke eza na kati ya mboka oyo bazofuta mutu 5 000 francs ata 7 000 francs akosala ndenge nini aza na bana azofuta ndako akosala ndenge nini soki bazofuta ye 7 000 ata 5 000 nde biso bamama tozosala boyeke bana batanga saki ya nsensa na minute oyo tozosomba yango na 300 000 ndenge tozosomba papa mais soki mpe mutu mpe ali kolanda biso obi loba mama nanga ozobisa maloba bien sensa etekamaka bien ntango ezoya na kalite ya kitoko lokola kalite nango eza ya mabe ebimi ya mabe nde omoni prix nango esali nini ekiti yango echite ekomi na prix ndenge ezotekama boy mais toyaka chaque après 2 semaines
nde ibora ezokita tozozwa biloko biloko ezouta na lac Tumba ezouta musika na bacondition difficile babongisa mpe bacondition ezala favorable po population bazala pe bien. Donc c'est babi wenze oyo ezoleisa monde entier Kinshasa mobile. Wenze oyo ezoleisa Kinshasa pamba te. Po biloko ezoya na wenze oyo ezokende Bandundu, ezokende Bakongo, ezokende Chikapa. Biloko ezokende Chikapa. Ezakaka Kinshasa te, ezokende partout. Nakunga kuna kanzaka ba senso nde uta na Chikapa bandakala na Chikapa. Oyo ezouta na lac Tumba. Ezouta na Bikoro. Ezouta na Chikapa te. Eza biloko ya Bikoro. Ezouta na lac Tumba. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozala binowa toali ko continuer mbote mamalanga osombi te nasombi te pona nini pona zala makoki ya kosomba yango te yango wana nasombi te osombi basaka ndakale ze bele bosombi te nasombi te ata moko sombi te ata moko nasombi te pona nini nayebi so deja po makoki ya kosomba yango eza te mbongo ye nango ekoki te ekoki te nazwi kaka mwa biloko moko moke ba market nde nazobima nango kokende ndako oloba ni pona wenze oyo bandeko bakolanda biso bajeso oyo bakolanda biso ndenge bwali kolelisa RDC mobile tozolesa bango à travers nzela ndenge eza koya biloko ye tolesi Kongo nzela pe bobongisa to biloko ezwami kuna ekobima ndenge nini nzela eza te bobongisa mwa liloba we ngai pe nasepeli na bakisa mwa moke eloko oyo omoni awa basaki ya bandakalo eza biloko moko ke ezolesa biso partout même na Équateur na biso wana mais malheureusement eloko yango baza kopekisa yango makasi surtout na Équateur tozosambwa tozomona pasi na likambo wana pasi ya nini basoda bazolobaki est interdit to pêcher yango te yango ndo moni ekomi difficile pour ozwa yango sika ekomi moins difficile interdit bo pêcher ndakala te bazopekisa vraiment na ndenge nyonso tu bazopekisa mbisi ekola balobi oyo po ezosilisa mais ezaka eloko bambisi oyo ekolaka te suka nango kaboye mais bazo interdise yango na ndenge moko to pêcher yango na mille difficultés na mboka so tali bien grandeur na oka yango wana mais là ozo comme ça que non au force navale au bata la pêche babite bazo sisambisi surtout na territoire biko na Équateur bazo privé bato bazwa ba biloko te o ba biloko ezo depe mo bato na ba province misisi même de tine tandi ya biso ya RDC mobimba bon pona biso plateau na passe de molika que non mo wenzo yo ezo tambisa mboka na biso bien moi bato bazo bénéficier bazo sa moi ba mimbongo na bango et ça que population peut bali à partir quand on yanga fuwa waboy donc ni zabo ndamba sunga l'état la biso plata la ndenge ni agoye ba que note libonga nga fuwa quand même ezo produit surtout balinier la nouvelle alliance eza balinier zo uta territoire biko ezo kena musika pe ezo sala que no bato bele ba bénéficier na makasi nouvelle alliance ndenge wana eza balinier moko o eza ko circuler na lac Mobimba lac Tumba na province Équateur donc ezo sala que no quand même les populations ba à l'aise il faut l'état et ba nini ago sala pona ba règlement makambo wana mais to moni kuna ba drapeau etelemi kuna bana mo ba likolanda biso ba drapeau etelemi belé ba partenaire etelemi belé balobi kuna boye bino boali ko banga mo maite to moni kuna ba équipe kuna za ko pepa makambo belé kuna bon wana ezaka kapona tala moi qui fanatisme na makambo loisir ndeko mona kuna na kata balina nouvelle alliance tozana ba Barcelonais tozana ba Madridais bazana kata bato bazo supporter Barcelone bato musu bazo supporter équipe ya Real Madrid ndozo mona keno tozaka on a lit même ya biso na babuki yango ezali soute totika ekana ya Barcelone ezana sima mais o ya biso ya Real Madrid balongoli yango boyebe obeta balete ya libongo mais est-ce que ba yipelo ko mo boali ko bunda na balinier pona nini bon babi tout le monde ezouta kama ba compréhension mike babi tout le monde za rapnya niveau mabite bon soko lobi pona bitumbe ko zana pe bongo mais wali ko bunda boko e bate kuna zali kolo muninga pa ko kwa na mai pe ako kufa bon te bitumba penya na banya na biso zala te problème ma casse na banya nouvelle alliance na ba compréhension za ka moi ko soana moi ba débat mais ce comme ya bitumba déjà biso moi to yeba ngoto metiza ka rapport yebi ke to ali kolo mai alors tout ça la makasi ndango wana ona so beti parti moto pa ko ozi la mosoko tindika moninga ke na mai et même ipe compagnie na biso nouvelle alliance likapo nouvelle alliance ndenge za wana za compagnie monena na katanga fura awo to yebi yango donc nouvelle alliance azala ba balinière belé asomaka ba carburant na ye
il y a ebele donc c'est ça. Libongo bana membre balandi ya biso podcast télévision na pesibino merci mingi tozalia na libongo ya ngafura to alibo moni biloko kitoko ndenge za ko salama biloko kitoko ndenge ali koteka mawa ezo sala vraiment bien malamu mingi lolenge ndenge tozalia wa bomoni to ali na libongo wa na ya biso podcast télévision to ko tambola ko talisaka bino be culture ya mboka na biso lolenge nini bonkoko na biso ndenge ezali ndenge ali kotambola ya libe kitoko mingi bana membre na pesi un grand merci na bourgmestre Maluku ali kolanda ngai oyo ngana bien ke pa apropi balobi mwana mobali kitoko ali wana Alexis Mampa Alexis Mampa akosa musa kitoko na bosanite Jefi Mbwaki ali wana ali kosa pe mosala mo liswa kitoko Jefi Mbwaki ali wana secrétaire moi makasi atona be mayele atuna be bwana bankoko baza kozala na ye bako bako sala so comme pane alika ko seka kaka ya libe kitoko mi bana membre nde na tikibino na biso podcast télévision bo partager balobi ete makamba kitoko ezwa awa na podcast télévision na pesi merci na Moses Kona se Zambia likolo ndenge azongisi mbuku Josue na mboka mopaya zalaki wana tamboli ko tambola na mboka mopaya pe azongeli biso na mabela bankoko ne pe azongi na ndako na podcast na pesi merci mingi na bakonzi ya podcast na pesi merci mingi na yemoko Mama Prudence aliwana Babi original na pesi merci na bosanite Jeking Malundama boss live Malundama Yannick Malundama baliwana bachote bako ta podcast ke de boso peta mamala bana mama kimi abota bino nde tukutali be bana sima baba Nisanga mulili opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela